Original. 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 Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter comment dire, une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndekanaeb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots. Tokolobelaka sujet moko parce que sujet wana eza vraiment sujet moko bino moko bo comprendre que congolais mituna biso ezali bien té mituna biso ezali bien té état de droit oyo et komisi batu bilobela et komisi batu ba koloba n'importe quoi et komisi batu ko sala biloko ezala raté parce que état de droit yango na yebsaki bino dernièrement émission moko na salaki que état de droit il faut to chango pause. Parce que biloko muso e comme ça en état de droit pour bayebi ke bazali ko kangate bazali ko betate bino mo bozo mona ba soda bato bazo sala ba marche bazo sala ba manifestation donc civil a komi ko solola na soldat ndenge to mona na poto bazo discuter n'étant kala na lera kanambe makambo ezala gité parce que bozo ba lacrymogène ba ngondo ba balle réelle. Mais ce qu'on a quand même que état de droit, soda, bazali ko négocier na civil, bazali ko solola, ndé to mona awa. Nyoso tout congolais na biso, papa, maman, le kiboye ba peuple congolais, nyoso tout ezali bolingo. Bo congolais biso na biso to linganité. Soki bolingo ezali makambutu ekokende bien. Parce que Congolais bolingo ezate, Congolais alingi muninga ni Congolais te muninga na ye soki amati kolo, Congolais akolinga akitise na se asekaye. Muninga soki azui Congolais muninga zui ye azo envier comme net muninga ne jamais aroya alobake bon muninga zui to sangana poto pousa na liboso. Net par exemple ba chinois mon arte chinois muninga na ye aye ba pesi mbongo chinois kendaka na banque ko defa mbongo te. Bango na bango basala maroye ozana dokite ozana papier te apesi mbongo tango yo okoma na mbongo ozongise lié chinois bazali donc mona ka bango na bango mona basombi quartier mobimba na ba Paris quartier mobimba na ba New York parce que ba yokana kame biso congolais to yokana ka te to linganité muninga soka mati ou bien sale loko yopo lingi okoma kaka neti ye soko communauté yete okosala nyoso tout po okaseye akweya na sepo yo sepela tozali komona ngo awa na président de la République ba opposant bazala ki belé yé azu en tant que opposant ba ningane misusu ba lingité toko citer ba quelques-uns bazala ki pourrier petit suko baza pourrier misusu bazala ki contre ba komi pourrier mais belé ba lingité net exemple a Fayoulou muninga zui bozala ki sangana botombo la mboka o lingité. Yangana bomoni ke tokomi divisé do parce que congolais lingi muninga na été mais to mona kandek na pesi par exemple ba chinois muninga zui apesi maboko tala ba chinois ba koma koteka ba biloko na biso mboka parce que biso moko soki o salika ke loko muninga ko funda yo ale bakangi. Donc 5 minutes à lelo nazali kolobela honorable wana kutunga na ko benge honorable te soki déshonorable donc député wana nawej donc yé kombone déjà bo skizenge za na consonance ya bata bandundu donc ngana za na te pona ko lo barabe ko la batu menazo obligé na lo bango soki na lobi muta bandundu donc azali muta Fayoulou donc botala makambo alobaki sur président de la République au président de la République azako signé ba papier inconsciemment. Donc il doit y avoir un responsable. Mais qui est ce responsable? C'est pour ça que moi,
je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte. Et salami pe motion na kati ya parlement donc ba vandeli makambo ndenge wana oke na ndenge ya constitution na ndenge ya politique na ndenge makambo soki président de la République a nommé mutu donc a sali ordonnance donc débat ezalité na parlement na l'air akana betanga zo nommé batone ba rwandais est-ce que bino bobondo sala débat kuna na parlement na président à parlement atiki makambo wana lelo ndenge tozolo ba boye nazali ko lakisa bino na ba image na kanisi bozo mona donc honorable wana déshonorable wana député wana asengi pardon. Ah mais non, on va où là? Donc vraiment c'est trop facile. Donc yo ok kuna au sambousi président de la République donc habité obi soko yo kende kuna o me la diamba il faut longola ba graine hein. Soko me la ki whisky ou bien diamba ou bien il faut au diamba il faut longola ba graine. Donc na yebite soko kanisa ki yango ozali wapi ou bien ozali na balabala ou bien ozali na coin ya quartier na bino donc yo ozo kende au sambousi président de la République inconsciemment siko et commis donc le momoko ya moquerie na ba peuple congolais likamuke kaka président na bino za inconscient donc oyebi makambo sali siko yo ozali ko senga pardon wana yo ozo senga wana nani président de la République moto limbisa zonga place le baki ba makambo ndengwana o senga pardon kuna yo lobelaki on pa ba journaliste obe lobaki en direct na plénière donc siko ozo senga pardon nani akolimbisa yo donc yeba kazo ki na wejwana ozali mutumoko bakolongola immunité parlementaire okende ko senga pardon ngo kuna na justice parce que donc bako pesa exemple à liboso et ko yapo to mona vraiment que état de droit na bato ko saka na ngote yango nanga lobaki faut ba tsango na pose donc yo na wej donc bakolongolo immunité parlementaire wana okende ko senga pardon na yo kuna pa ba juge batala soki pardon na yo ezali valable parce que biso tozo mona pardon na yo wana ezali na tina moko te. Donc mais ça va pas non donc lelo au vandi au monique le bag mabe donc tant aux autres bango yebek te ko le bag mabe donc yo lelo au sambusi président de la République au vandi donc ba tomboki ba trouble bimi wana likolo na yo donc après tant aux zongi bo moto to ebite soko melaki diamba soki tango kendara kuna na parlement soko melaki loko nini donc zo quand ça parlement ezali donc ndaku na yo soki ndenge nini au lobby siko lelo au vandi ni au senga pardon na yo base kondima yango te peuple congolais kondima yango te zonga soko lingi mwasi o ya parlement wana atika ki oloba acha yo susu yo moko bo chaka sineti kuneza nango bosala rambino ba monsieur a pamba donc na gazi soki un jour na gazi député qui toilette député là ti mabe bosala monsieur kuna donc neti kuna ba monsieur comme nango na makamba pamba senga siko président na bino osala monsieur o le kasu liboso o senga pardon na yo to kondimaka yango te na wejwana donc yo il faut balongolo immunité parlementaire na yo ba kende ko sambisa yo o se justifier to yo ka soki justice et kondima pardon na wana yo il faut pensa ba condamner yo soki ba condamner ata avec sursis mais casier judiciaire na yo il faut e kota masolo na kati donc totala soki o reprendre sous place na yo wana na parlement donc dengi na zob sabino donc pardon ya na wejwana siko azongi moto donc tant azai kuna zai net mutali boma donc c'est trop facile donc oyo fingi président de la République donc yo ndengo fingi président de la République donc yo siko ndengo sengi pardon makambo fingi président de la République elongwe na pardon na yo donc elongwe te au sambu ici président de la République na mokili mubiba ba monyonga après yo zongi mutu so na bité soki président wana ya assemblée mutu a yebisa ke lo babo zongi moto senga pardon na yo wana bakondima yango te yo il faut balongolo immunité parlementaire na yo okende ko samba ba convoquer comme citoyen normal ok ko samba total kuna o senga pardon na yo o se justifier kuna parce que c'est normal te donc au monique ozali vraiment mutu na yo sala bien te donc au monique obando lo ba makamo ozo ba makamo zo lo bate ozo lo ba no makamo netu mutali boma donc a qui député samba donc on a député à l'OI après au Senga pardon donc mais vraiment c'est n'importe quoi donc bino na l'air à kanambe bino boko sala makamandengwana parce que kanamba zo boma bino zo beta bino donc siko bomoni que président côté ici état de droit président azolanda logique à makambu boningi bomoni là donc nawa joana yo okokende na justice mutu eko kata makamono pardon ana jamais tokondima yango
Et puis natangi ndenge na yo kaka ndengi bato bakomaka kaka mutu mwa lobi nango César Ngadi yo ozali kaka kokumisa président de la République makambo oyo bato bazoboma na est wana ozolobela yango te. Mais papa omoni Congo la komi ko mélanger nyonso tout. Est-ce que ngana za chinois ou biso na za nani biso tout ndenge baboma na est et ça la biso passe mutu moko te oyo aza congolais akozala indifférent na makambo ndenge bato bazokufa kuna. Mais siko tolo bate est-ce que bato ndenge bazokufa na est wana ba guerre est wana président de la République o mutu akosaki yango mutu akosi ba makambo tu wana ezali kanambe donc tanga zaki na pouvoir yé na Kagame siko bino bokomi siko président de la République le belango te président de la République tant ba guerre wana bande ba boma bat na est président oyo Félix Tshisekedi azaki président. Mais Congo pourquoi tout ça boy siko président na biso azo sala tout siko bo mona azo ke na ba Burundi wana akei siko na ba Rwanda bo critique ki et aka na ba Rwanda avant bunda na mutu avant comprendre mutu il faut yebaye les années tilelo ba pesi ceux qui donc Gouaya ba momi ba biso botola trompe momi yo avant botola trompe momi il faut pas bando kutana moi sino yebaye bona bo soko yebi to botola ndenge siko Kagame siko président na biso moneke non makambo il faut ici là siko Congo na biso kala Zaïre est-ce que biso zaki na problème na ba Rwanda biso Congo na biso kala Zaïre biso zaki problème na ba Rwanda na Zaïre zaki na ba problème te kanambe mutaye na ba problème o ba yokani na siko yo renta président sika aye alobi non ndenge na kosala akoza na côté na ita vai na côté na ite parce que ngo aussi ate stratégie za na siko na ba pays frontalier biso tout pas il faut tous la bien bon des problèmes na biso zaki Rwanda siko président il faut ça la approche akesiko akutana na Kagame ayeba makambo bonde makambo za ndenge ni noko tala biso makambo biso to comprendre biso to zaki bien mais ndenge ni lelo et comment bokombo siko il faut babanda ko solo la ba koma ba mesana bazala bo puis siko ye akoyeba ndenge nini akosala masolo po masolo sila na tango ke ezalaki boy et komi boy bokomi ko solo na mutonga komona liboso ezalaki boy et komi boy siko bino mo bo ndoko critiquer te bino mo bo ndoko critiquer président de la République président de la République akosani na Rwanda Kagame aboma biso donc siko yo Kagame ngo vanda côté na ye président Félix Tshisekedi ngo vanda côté na est-ce makambo ngo aussi là président Zam ayena mupepa sika aye il faut changer stratégie makambo ya Rwanda wana fait si là na biso na ba est ya Rwanda asali approche na nani mais bo critiquer ki yat Mobutu azalaki a président fondateur Mobutu azalaki ni alobaki ke yepo a sauver mboka na biso akoko sala deal atana diable atana ndoki ezali pa na sauver mboka siko neti siko yo président de la République Félix Tshisekedi asali deal na Kagame eza pour sauver mboka président Mobutu alobango donc pour na ko sauver mboka na ngana ko sala deal po na masolo oyesila président Mobutu alobango ata aloba pe que le président de alobango pe que le président fondateur n'est pas un magicien. Mais si comme makambo comme Félix na makambo salma banda kala na l'ère Mobutu Félix makambo Félix bato bazo liate Félix donc l'ère bato bazo liate na era kanambe bato bando loba muto ko si sa makambo ka te que dans moins d'un an a aussi sa makambo ndengwana te il faut donc akene makambo malembe o ba guerre est yo César Ngadi oso est ngana za na 5 minutes pona loba ka makambo guerre ils ont fait ça biso mawa parce que mututu aza congolais mututu aza congolais donc ils ont fait ça biso mawa to kaka et sengoté mais il faut solution et zoama il faut prendre le taureau par les cornes donc crever l'abcès donc yangona sikoyo président na biso akendaki akomi kokutana Rwanda batala ndenge ni Burundi makambu wana na côté ba frontière esila mais congolais kaka makambu ya koloba pamba donc yangona bomoni ke ye kuna kanamba vandi na kingakati na yewana ale bozo kokita na balabala bo betela muto ndenge na maboko nana yaki na guerre wana nana ya na guerre wana ya est kanambe mutaya na guerre wana siko bino bo sepla na kanambe siko bozo tchango siko Félix azosani Félix muto amema guerre wana Félix muto amema ba Rwandais de peuple congolais botika ko tchaka batu baner botika ko énerva ka batu na makam parce que peuple congolais akomi ko loba makamoko ezanga tina makamoko kaka bo pesa batu kaka bakanda donc vraiment les zalaki na betaki c'était donc pour na ko récapituler le sous na betaki c'était pour na député Oyo Nawaj pour rappel à Fingaki président Nabiso en pleine plénière que président Azali ko signé ordonnance inconsciemment donc ayebi makambazo signé donc lelo abaluki a Monique Aloba mabe donc akomi ko senga pardon a sengi pardon na zong selebino su botala ke a senga pardon mais pardon ana to yebisio Nawaj pardon ana e kondima mate donc il faut balongolo immunité parlementaire no wana okende devant bazuzi batala soki pardon na wana ezali vraiment bakondima yango pas eza makamba président de la République te ezali makambo kutu base te base bakondima ka yango te donc il faut kende na justice
okende ko samba kuna bala ki soke président de la République azali muninga noté président de la République na monde entier ba finga kaité. Mesdames et messieurs, donc je suis à terme de mon émission, donc 5 minutes avec César Ngadi, c'est vraiment la fin. Donc comme je dis toujours, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos suggestions, vos observations, même critiques, donc en m'écrivant directement sur notre site Cléboa Original et sur notre compte YouTube. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami. Donc restez connectés sur Cléboa Original. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe Tokobigi ça a été, il faut ma solo, Nambuntu, Tonadikosi, Abou, Pia, à très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina na banda kunabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba dans naza Ndeko Nabino. Dans naza na poto depuis Bambula Ebele. Dans na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na bandana, biso bana bandana. Banda na longwa na ya poto musala musuna salakate na zakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini. Motema na biso ezali pompe et un muscle. Et akani tilikofi motema mutun so ani tilikofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini? Ko poussa ko tindika makila ya propre na bamisisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler. Donc ce collier est sécrété et produire insuline pour équiter ça. AVC. AVC est un accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukousé. A. Les accidents au ekoya à tout moment. Les brutal. Si que V est ali makambo a vaisseau, ba vaisseau est ali artère. Ba veine au cerveau et puis c'est cérébral et tali makambo tali cerveau et tali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si ko ba classifier en mode 2 les amis balé les AVC au babengi ischémique na AVC au babengi continuer quand vous avez conseil quand on dit maman na bana ko bana ngai na kitetela. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. Nana bakisina pondu. Kozala zoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi. Soto zina Bible de kwa Adam na Eve na kosa moninga. Izana mwasi. Basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa ka mwasi na ye vérité za la raté yango pe moto comprendre que mobali akosa ki yango pas kosa ka ye eloko tinda ka biso mingi to ke ne libanda izakana comportement ya mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama un peu mayele moko ya mabe
oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi basalaka mpe mibali tobandi kocomprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongolangaka motema esima te mpo na nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe vérité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpo na nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la mycologie. J'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau. On a pété l'amour débat. Amour débat. Dans le but, pété l'eau de l'eau. Nakati amour débat parce que j'ai ébélé donc on s'accante dans boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basije. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elelo nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Papa,